Nzambe na Isalaela toyeli susu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki Isalaela na likonzi na moto pe na lipata na nkembo olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te onalonga wana se esengeli ozala nanga olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke tela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te onalonga wana se esengeli ozala nanga olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke tela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te. Tais-toi! Asi là tu le chaboté. Tiens! Mademoiselle, apaise-toi. Non, 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 ne blague pas avec moi, je te dis, hein. Mademoiselle, s'il te plaît. Tu oses encore m'appeler mademoiselle? Encore un mot de plus, monsieur. Je vais te rosser. Tu ne me connais pas. Ok? Donc, il faut être seulement pédé de votre truc là. Qui a pédé, toi ou moi? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je te dis, tais-toi. Bonsoir, pancarte, bon commun. Attends, les balles sont bon commun. Offre d'emploi pour le PD. Comme ça, naï, na royauté. Attends, vous savez combien de millions na royauté? Ok? Nous avons combien de livres d'actes sataniques à pam pam banatin. Vous croyez pour qui? Hein? Si tu penses que moi je peux être comme toi? Oui. Continue encore à parler, je vais te botter ici, tu vas voir. Je ne comprends pas. Quoi, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Satan, pas! Très bien. Parlez-moi. Qui peut me répondre de manière très brillante? Comment s'appelle notre école déjà? Ok. Notre école s'appelle le collège Mikelenge. Très bien. Est-ce que vous êtes fiers d'être élève de notre collège? Oui. Vous êtes fiers? Oui. Vous êtes fiers? Oui. Applaudissez. Très bien. Alors, je veux poser une question. Pourquoi êtes-vous fiers d'être élève du collège Mikelenge? Vas-y. Nous sommes fiers parce que nous avons une belle formation. Très bien. De cette manière que nous aussi devons être fiers de notre pays, la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes fiers d'être Congolais, n'est-ce pas? Oui. Alors, un bon Congolais, un bon citoyen doit savoir, doit connaître quelles sont les richesses de son pays, n'est-ce pas? Oui. Voilà, très bien. Ici, nous avons la carte géographique de notre pays. Dites-moi, qui connaît l'une des richesses de notre pays? Vas-y. L'animal. Voilà, c'est une richesse, n'est-ce pas? Applaudissez. Qui encore? Qui encore? Non, pas simplement lui. Oui, mademoiselle. La forêt. La forêt, applaudissez.
Mais nous avons aussi le minerai, n'oubliez pas. Parmi le minerai, vous connaissez une richesse, le minerai. Vas-y, une phrase. Nous avons les cobaltes. Très bien. Qui encore? Vas-y. Nous avons les puits. Nous avons. Et puis, Très bien. Qui encore? Ah, Dembo. Dembo. Mon Dieu. Dembo. Mais qu'est-ce que tu faisais là? oh non, nous, Réponds. hein? Réponse, nous parlons de la richesse de la RDC. La tomate. Est-ce que parmi les richesses, parmi le minerai de la RDC, figure la tomate? Non. Figure la tomate? Non. Papa pesi bango ndako asali bango ye mwasi oyo ye na mobali na ye. Quel respect mamie, quel respect. Vous touchez à mon père, on va respect. Les ingrats basali bato mo bango ko mériter ndako bango abota nani ya abota mo lwanga dit soi-disant ngo ici c'est Serge a touché via papa nanga a touché via papa Eric. non Eric. Ancien Richard, non. Nous t'en sommes via papa nanga. J'ai demandé 48 heures au Pessi Bango. Wana Zayom Tony. Le condamné à la Pessi Bango 48 heures. Ben là, ça a fait 4 heures. Babi Mananako. Ouais, mon bain. Yoka, la vengeance est un plat qui se mange. Au fond, mais moi je me chauffe déjà. Je me chauffe parce que personne ne peut toucher la vie de mon père. Mais non. Ancien Serge Azate. Mais je m'en fous. Et puis, maman Thérèse, n'habité, oui, moi, nazo ganga, mais moi, la nina ko linga, papa na ye, aza tout prix à liwa, et puis, mouto, asali papa ni ma bé. Aza wana, azo bénéficier babola, moi, papa na ye. Monsieur Richard, yo confirme le makambo yo sur le bawana. Mais bien sûr, aïe bino, papa, pardon. Moi, mon bain, c'est quoi ça, maman? À côté d'un groupe, il y a des criminels, des assassins. Vous êtes un grand verre, papa Nanga. Tu as vu un sika bino, vous avez un grand. Tu as vu un lixo, c'est quoi ça? Non, maman, on a un problème de bino. Papa, tu as fait 4h48, on a eu un fait 4h. On a un problème de binoté. La fille de mon père. On a un problème de binoté. Oh, moi, on a déclaré. C'est quel genre? C'est son droit. Allô, papa? Yaka non, yaka papa, yaka. Ozoyoka, oyoka. Donc Eric azoganga a lokole loko moko ya kosakana te. Donc tobima kaka lelo na ndako. Baza bango mibale na Richard. Oh maman, ozotanga kombo ya ancien Richard. Est-ce que ngam na yeko bimisa bino? Ancien Richard, ozobanga ni Jésus. En train d'empoisonner pasteur, il ne doit tuer poison. Mais cet esprit qu'on s'arrête maman. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maman. Bozela ye, papa. Papa n'a le quotidien, rien du tout, moi je peux les maudire. Je les maudis d'avance. Moi je suis je suis appelé de Dieu. Et je maudis votre génération. Moi je suis un fils de Dieu. Attention, il ne faut pas blaguer. Mademoiselle, le minerai de la RDC, nous ne parlons pas de la tomate. Mais regarde-toi, et regarde les amis de la classe. Il n'y a personne de ton âge. Mais pourquoi tu fais la honte? N'est-ce pas qu'elle fait la honte? Oui. Elle fait la honte? Oui. Mademoiselle, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des parents? Est-ce que le parent veille sur toi? Est-ce que le parent savent que l'éducation n'est pas simplement une charge de l'école? Les élèves, l'école et le parent doivent être ensemble pour la formation des élèves, pour la formation de l'enfant. Pourquoi faites-vous? Pourquoi est-ce que tu viens ici? Parce que tu viens troubler les professeurs. Mademoiselle, je vous enseigne ici parce que je veux vous voir devenir quelqu'un de marche. L'avenir de ces pays, c'est vous. Vous serez demain ici de députés, de sénateurs, de présidents de la République. Vous devez connaître la RDC ainsi que ses richesses pour défendre mieux ce pays. Ce n'est pas comme ça. Mais si la tomate,
si la tomate figure parmi les richesses, je parle bien de minéraux de la RDC, mais c'est quoi le diamant? Mais c'est quoi le diamant? Réponds-moi, c'est quoi le diamant? Oh, mais prof, le diamant est un fruit. Est-ce qu'elle est digne d'être dans cette classe? Non. Est-ce qu'elle est digne d'être élève de notre collège? Non. Ici, on ne retrouve pas des élèves comme toi. On ne retrouve pas des élèves comme toi. Ici, c'est la classe des élites. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Passe devant, tu vas passer toute la journée ici. Devant Dembo. Ce pays vous appartient, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes des Congolais, des Congolaises. Vous devez être fiers de notre pays parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Intelligent, intelligente, n'est-ce pas? Oui. Voilà, ne soyez pas comme des... Qu'est-ce qui se passe? Ancien Richard. Bozoya kobimisa nga nanda. Te to bimiso te poti yonani. Yonani. Na yesa ka mwasi na yo. Moi j'étais maudit. Na maudire yo na ba no nyonso. Oh, oui, j'étais maudit. Tu touches à mon père? Na maudire yo. Toi tu me maudis? Oui. Moi qui t'ai vu naître, oui, et alors, grandir. Alors, j'étais maudit parce que je suis choisi de Dieu. Dieu m'a choisi pour... J'étais maudit alors. J'étais maudit toute ta famille. Tu touches à mon père, tu quittes cette maison. Non, 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 sur sentir mon côté. Traître, assassin. Mon assassin. Papa Serge. Papa c'est Tika Bango. Mais non, Bakangeli n'a pas d'église. N'a pas d'église. Voilà. Ah, c'est Zoka. Tika Bango parce que il y a des complices, il va empoisonner papa. Pour nous, comment passer? Oh, choué. Zamba, tel est venu à quoi ici? C'est moi le pasteur. À toi, le petit papa, on a couvert, on va couler les lots. Nam dans ce place, on a yoté. Vous comprenez? Mais poison, yeba. N'a prévenir yo. Il y a papa. Et les caca, il y a papa. Au monde. Ancien. Ancien. De l'homme, mais moi, non, il y a pas remarqué mon bain dans le respect. Non, maman. Ancien Richard. Soit disant mon pasteur. Quelle éducation? Ancien Richard. Ça va. Demain, Sacha. Moi, je suis en train de protéger ton mari. Hein. Pour état pasteur Azan Masogi à Koufi. Ancien, ok, prison. En éternité, ok, prison, en éternité. Ok, prison. En éternité, ok, prison. Partout. Merci. Même dans le paradis, même dans l'enfer. Merci beaucoup. Non, non, tu n'as eu. Aïe, je ne fais que calmer la situation. Non, Jésus a le bac sur le coquet, il y a une communauté. Pourquoi vous voulez m'appeler? Ancien. Franchement, non, boy, ancien Serge, non, il va te dire que ça pasteur. Mais l'objet n'a tongo, non, il y a la police, bon, beaucoup de banda. Et puis on bima kando zawana. Papa, il y a beaucoup de temps poli boy. Tu parles un peu de. Nga poli? Ah oui. Maman, n'a pas fait nos prières mo boye. Nga. Bah ours va bimi à la carte ndok va dévorer. Mais je te pardonne. Je te pardonne. Ancien, franchement, tu es hypocrite. Je te pardonne. Na mon amour, que toi ceux qui a peine besoin d'andalandé partout. Et nzambe papa kenga lo ba makambo na église oyo. Sérieux. Na bima mutu mabe. J'adore à mort. D'ailleurs, tu sais, hein, biso na kisangani. Toza na ba bar na biso, je te dis, na Kinshasa côté télématin papa. Ah bon? Oui, donc organiser ba soirée na biso, toza ba soirée liputa, pour organiser ba soirée masque, tout ça là babilo mono. Non 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 non, non pe na kini banda na ye awa na visiter non pe ba show na binoté. Ya moi ezala pe bien ce qu'on invité nga, comme tu vas voir na kataka loquette hein. Tu vas adorer. Ça devient intéressant. Ah bon? Il y en a qui t'ont oublié. Lorsque Eric invitation à Moko, ne sait pas si les amis balais ont invité comme ça on a peine à moi chaud na soirée ango. Comme ça qui ne peut pas sentir que biso bana qui sangani tout ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et tu es très intéressant. Merci.
Et je t'invite déjà, c'est samedi. Merci. Oh, excuse-moi, pardon. Je suis un peu vite là. Hein? Ah, donc, je vois. L'autre fois, dans mon atio, c'est comme si vous aviez un problème. Un problème, Nini? Ben, apparemment, tu avais des problèmes avec mes avocats, tout ça. Oh, ouais. Ah, évangéliste Eric. Ah bon, nga sena ngo sengele na sala Bon, nakende ka juste ko témoigner na solo na samba liboso ya avocat bino mnene na ba pesa na loba na témoigner bon. Ezaki makam na ngate. Déjà je crois bien ba trouver déjà solution hein. C'est tout. Bon, na saki yango pasteur Kofi aza pasteur nanga. Tona moni mal kamo be komi et na yeba ki vérité nango. Na kende na témoigner pour dire que bon, en fait, ce n'est pas ça vraiment notre sujet. Est-ce que vous assure vraiment au monde qui est événement on a ba menace de mort wana et pas papa Kofi? Eh, bosu ko kaisini. Non, na mona tena kana loba. On a mona ki on a ki na samba ki sili papa. Eh. Bon, ce n'est pas grave, mais il faut être très prudente hein. Nani nyo? Les innocents de bakoya ba victime. Na makanga te papa, nga no ko na nga victime parce que ce qu'elle avait dit ça est vrai. C'est tout. Bon, ce n'est pas grave, mais dis-moi, relation ni entre yo na mama Chako na merdi. Vous en nengeni? Vous avez bandeko ou bien? Bien sûr. Merdi c'est ma cousine. Mama Chako aza tonti nanga. Mama Chako na papa nanga baza ya na leki. Voilà. Na eza awa na ndako ya tonti nanga. OK. Et est-ce que par hasard on va m'emboliger na ah? Makamni. Bon, on est à Mamnangati. Et je te dis que tu es invité ce soir. Je t'avais déjà remercié. Eh, pardon. On t'a m'appelé. Toi qui sangani. Ah, je vais mixer. Ah, on voit ta. Je suis là. Oh, merci. Munini ezokomela ngai nzambe munini mwananga mwasi mokolo boye azotanga na primaire 20 na primaire maladi lelo maladi mafutango nazokaka zosala pene kote nzambe tate place okende ozomona biso te ndenge ezokonyokoma nzambe na ngai likambo mokolo kobandela mikolo nyonso likambo Maman, tu connais, maman, pèse-toi. Maman, tu connais, la bouille, ça m'a bien dit. Maman, oui, bien, pour moi, c'est solution, c'est la caca. Solution, qu'on soit, maman. Il y a ça, on tique à la bouille, belle, la bouche, maman. Nous sommes capables de bien qui c'est malade, on dit à pas d'embêter le moins qui. Au bon de la maman, au bon de la capété. On n'a pas comment vous donner. Oui, ça n'est rien, maman. Prière, nous sommes balèquer ma puta oil. Maman nangai. Zambo ngana kupe mobali. Balobi aza mobala babele papa ba ofele. Bana ngaki mobala babele maman ndongo lobi. Mais luka e bondela kota ba prier pona mwana mama. Yo kasina kolela bondi solution mona na mama. Bonjour mon frère. Oh. Frère, mon cambi boni. Boni. Tout au coup, ah, c'est bien. Vous avez quitté quoi, frère? Ah, quand la carte mon salon Zambé, nous évangélisé de porte en porte, pour la bandeko, nous avons bien mon de mon kala. Attends, la réunion de mon a sauté. Quitte dimanche, nous avons bien tala, on a fait santé. Na muni pe nzamba zo sala penza établissement Mobembo. En tout cas mon cher, c'est encouragé. Et ça passe si comme on a le na mboka na biso ba jeune au bazana initiative, ba jeune bazana innovation.
Nous avons créé une entreprise dans un établissement Mobembo. On a engagé combien de jeunes? On limité, on réduit un peu le chômage. C'est très bien en tout cas. On encourage au mingi. Il y a bien les cas, na pambola paix établissement, ils ont payé les pamboli dans Nzambé. Voilà pourquoi on a les cas qui voilà. Sinon Moussa les autres les ah, en tout cas frère Moussa les autres le cas bien. Tout justement, nazaki pe na kilti ya Tongo. Mais na mona kiote parce que na linga qui na signalé il fallait que yo pambola na bureau. Tellement bureau fongwami les occasions bien. Tozaki na évangélisation na cellule ya Mbanza Ngungu nde bande kondambo tozaki ngai na ba frère mususu nde tokenda yango salaki komona kinga te otala prière monanga otikaka kolela boy solution ezate ubondelaka te uzalaka kolela mama nzambe yo nzambe osala bokulaka tikanga nango mono yesusu makambo oyo atikaki mafuta nguma nango pokole kosala eloko te akei klase isusu akwei kune na klase bawololi ye babengani ye na klase nga na kosuka wape mama nga nayebi so priere nde priere nini soko priere mbele sa telema ibode bamema na église oyo mbula boni asanya maladi oyo yo yebi tina maladi oyo bino bana mike kofungula mbanga koloba bilobaloba priere kaka muno kulo atelema loba loba liboso na ngai papa mbata sa yokata somo te akobenga kombo semestre abena yo mpe nde motu makasi nde eleki yo semeki makambo osi nayebisa yo yango semeki mpo na likambo ya maladi ya mwana eza nango facile nayebisa yo ke mama maladi oyo biso tobandango banda bokoko na biso epiliki misiki oyo ozolanda ezosenga nini sinayebisa yo toluka mwa possibilité tosomba biloko nyonso ya bokoko ndenge ezalaka kozwa taba kozwa basoso biloko nyonso tu esengaka na kutimi eza maladi moko soko tosali yango mama okolongisa ngai po ebandi bana na yokana loba na yo batasiala ozoloba lokola yo komi mwasi nga ko mobali mwana bino po yo somba taba fonga na somba taba commence ndeni ni nga na sala ona somba bantaba na somba basoso batasa osala ona kombe osala ona kanai biso na kutimi ndenge maladi oyo ezali biso batata tokoki kosomba eloko koloba bongo te combien na dépenser combien na mafuta nguma eza kalma oyo ozosala mwana na yo yo kokosomba taba to kokosomba nini tosala rituel yango batasala biso batata moyi tosomba kutimi elobi biso yoka baloba yoka ndikolela nde yango solution yeyo na classe lelo oyo yoka ndi cours nini oyo ya kozwa à part ya zoologique botanique yoka ndi ya kozwa ngo mweza maladi epileptique fwata nkota banyama nde yenda mayele kote wa oyo akandi kota banyama mais za maladi epileptique yango na yebisi yo tosala eloko na mbunda bakoko yawa ebeta okomona mwana oyo akozwa lobiko et puis mafuta na yebisaki yo soko voani muke opakoli ta apiaka ya tambolaka nango tana kati ya sala onga na zoloba banda na banda ko yebisa yo tilelo tala azi mwana komi na mabala musubiso to bala kambenzo yo kota la famille ba kota ka te ezali kutimi mama na biso abela kanga soko ndeko mwana yo mobali soko azalaki mwana liboso ya yemo mbele yepe muto bande kokoya mingi landaka basi onga na zo yebisa yo tiango na matoyi na mukolo pe ezali omona esote na famille ya bana mona pe abo soko ekomi na kote na yo na yebite moto okoya kolobela yo landa oyo nga nazoyebisa yo landa likamu nini oyo okindoki te oyo nini oyo mwana nga mwasi kitoko boye akamonyoka makamu na motema na ngai eske libumu eza esu na mwana na kobota mwana mosumu koyo nini nzambe yokelanga mawa eza malamu vraiment siko oyebisanga mon frère établissement Mobembo vous avez un service ni tout justement dans établissement Mobembo tozo sala ba service ya voyage mais pasteur Kofi
akendaki Kisangani mais établissement Mobembo muto ayedaki ye na billet na facilitation ba démarche tout mais oui tout justement awa ceux qui ont posozwa visa no ya sûr et certain pour la Belgique, la France, l'Espagne, le Canada, les États-Unis, même à ta on a okoma penza na Paris, au moni Champs-Élysées en moi, oui na Mobembo. Oui, tous en assistance, conseil na facilitation visa. C'est notre spécialité na Mobembo. Ah, na sepeli mingi en tout cas. Ba jeunes bazo contribuer dans le cadre de la société, surtout ba étudiants pays, ba étudiants pour nous voyager. Mais bien sûr, pour tout en passant, on a les spécialités na biso. Mais oui, inscription, tous en inscription pour le Canada, tous en facilité inscription pour la France, tous en facilité inscription pour les États-Unis. Donc ceux qui ont neti Arlette est étudiante. Mais oui, au cas où Linga qui continue soit spécialité dans le Canada, dans la France, dans les États-Unis, mais ailleurs dans Mobembo. Ah, en tout cas, je suis très content. Ça, la tondi Samine Sengomi, on a le baki, il faut les cas. Il faut les cas. Na pambola, na tia par nangai en tant que Moussali Nanzambe, ni na baki na les cas, na pambola. Merci. Merci. Merci frère. Éternel Dieu des armées, Kolo na bankolo. Yahweh na ye pa na yo, nga mosali na yo. Kokabela yo établissement oyo Yesu. Seigneur, après des efforts, des sacrifices, na ba énergie à mon frère a créé établissement na yenzana. Seigneur, pesa ye nyos o motema na esengeli. Amen. Nzambe tindile ba client ba uta bisika nyos nzambe. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, mon frère Nzamba Pambolayo. Merci beaucoup. On a pu na la évangélisation, dans le cas de la bande de Moussousou, Tina ba Lemba, partout dans la commune, Karande Zalaka, Ndakuna Nzambe, et Zosa Namsa, ou bien des Tozoya Pipa Nabino, moins motivation, moins encouragement, au moni na se à Moïboye, Moussala Nzambe, Nzamba Kusuma Pe Mingi. Quelque chose, hein? Voilà, mon frère. La compétition et établissement. Ah, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Où est allé carte de visite nanga numéro ezawana soki olingi au beng établissement Mobembo 89 89 78 739 89 89 78 739 mais ezali pe mentionné wana. OK, merci mon frère. Siko il faut na pambola établissement pour na pambola kio. Siko il faut na pambola établissement. Yahweh pambola établissement oh Yahweh. Yahweh pambola mafuta na yo ekita na kati établissement oh Yahweh. Pambola oh Yahweh bakoma na ba pareil avion. Nzambe bakoma na ba avion nzambe ba Boeing 544-5 bazwa yango nzambe. Nzambe bakoma partout dans le monde. Donc, mon frère, vous en avez un à Kinshasa. Tozaka na Kinshasa, toza na Bandalungwa, na Patou numéro 2, référence juste avec pharmacie. Oh oui père, basuka na Patou Seigneur. Bakoma tina Philadelphie Yahweh. Bakoma na Massachusetts nzambe na ngai. Bakoma partout tina Kataba Yombe. Nzambe bakende nzambe basala ba AR. Nzambe pourquoi pas la Jérusalem? Pourquoi pas la Jérusalem, établissement Mobembo na kati ya Jérusalem, pour me marabana na yo, na kati na mboka na yo, na kombo na Yesu, raba baba shenda baraka na yende kenesa. Mouta. Oh, Pipan. Ma vie. Ah, bon, papa. Ça va. Bon. Toi, tu es toujours. Ah. Et quand c'est la Ganayomi, Mouta. En tout cas, merci mingi na service au randaki ngai na chemise na cravate. Yango na yo kozongisela yo. En tout cas, oza papa moko na kata lupango na ebité penza. Na mutema na ngai okolongwaka jamais okozalaka kaka. Non, décante. Même ngape na mutema na ngai okolongwa jamais.
omoni balobi photo sali sana. Hein, Dikanto? Oui, papa. Zwango, comme un cadeau. Napesi yango cadeau. Hein? Merci beaucoup. Merci vraiment, papa. Gana bana kozela ndio yo pianga sweet ndenge nini siko kende ke musala. Basi bazui. Ah, papa. En tout cas, problème ngonde yango. Ba réalité na kikuta nango kuna na musala, tu ne peux pas imaginer. Bon? Ce qui est patron avec na posa rozwanga été, il a fallu aibisanga clairement que na rozwanga yote. Au lieu que ba na ko créer la bastis moko boy, je n'ai même pas compris elingi ko lakisa nini, papa. Comment ça fait-il que ngana eko tsa dossier na musala na lekine interview tout OK. Et puis ça ngai que no o azomona ngai mwana mwasi. Ngai mwana mwasi. Comment un homme vêtu en pantalon, en chemise et en cravate bomona ngai mwana mwasi? Bon ngana pesa ki blouse. Oto na pesa ki sharp, na pesa ki chemise na cravate. Ngana pesa ki blouse. Ya que ko mwana mwasi pourquoi? C'est ça qui m'étonne. Ce n'est pas possible. Et là il n'a pas façon ya koboya. Boya ki neka. Moi j'ai vite compris qu'il avait carrément refusé. Talanga. Talanga fixe. Ah, Ozana ngote. Hein? Ozana ngote. Nini susufi? Papa mokili bébé. Ah, mokili oyo ezana makambo ya ndenge na ndenge papa. Ozana ngote. Mais nazana nini te mon vieux, nazana nini te. Toali oyo batu amulili bazalaka nango. Yo ozana ngote. Omoni lelo ba compagnon nyoto ozomona lelo. Soko ozana étoile wana te. Papa bakotika na kozwa yo ta mokolo moko te. Ah, batu ya misala mabe. Bato oyo bazosambela bakili to oyo amabe. Lelo soko fokene bakili to wana sima nde bazyo na musala. Papa yo ozana ngote. Soko mitali boyo otangi. Ozama yel. Un intellectuel vie. Diplôme no mukolo mususu kuto obimisa kyango wana pa. Nazana 2 diplômes moko ya licence na fiscalité. Nana diplôme nanga moko ya master. Na mona moko ya master. Okindokite vraiment. Te. Ezana ngokindokite. Ndenge na yebisu yo ozana ngote. Ezana ngokaka kimutema mabe. Na lobia, même na parents na yobo. Soko mutu atali yobo. Il y a pas match, il y a pas photo. Il y a pas photo. Au monde. Même mona kandiki ba bale beta makawa na ba 20 na biso wana be stade. Au mona ba jouer photo ba sa nini ba bombe. Otali correspondance na yonde ngo zaboye. Il y a pas match, il y a pas photo. Donc au monde zo beta na yoka bale mais photo papa moi yoti abi poza na ngote. Poza na ngote. Mais to bonde là. Ah, nzamba osala ngai na konti na mayele na ngai eloko esala ngaka pasi na motema madame omoni il faut que laisser ndako madame azawana il faut que s'occuper na ye chaque jour donc omoni komitungisa na yote hein Dikanto komitungisa na yote pona makambo oyo ndeti ya ndako ngape na buta kiboyo na ba souffrance na makambo ebele soko problème mbongo papa yaka soko na koki na kopesa yo boko na mwasi na yo epena kolingate yo vwande na kangabanda tongo wana tipokwa nazana batu ebele ba camarade bandeko pe bazali ba chantier zali ebele musala nyoto yo ngana ko yila yo na ko proposer yo papa ndemo sana po ozwa moi quelque chose oboko la mwasi hein ko regretter te ngakuti mukoro wana ngakuti na moni ah Dikanto abombele nga sekele nazotala na television nazomona mwana mubari mokazo bina po mapeka na yo pe kokani la polete ngana kanseki yo ngabi tala Dikanto abombele nga sekele bakomi ko la nzoko ezana ngo yo mukubwa il y a pas de ce métier mais il y a que des sauts gens des gens omoni ngai pour la famille na ngai je suis comme un soldat je suis prêt à tout sacrifice pour que na faire vivre la famille na ngai vraiment en tout cas merci beaucoup mwana mobali azaka bon nana choiti en tout cas musala de sekoya na kosala pour na lesa mwasi na ngai nazana mutu azana chantier na kopesa yo hein okendo lexela kangonga kuna oyoki papa mais ni kambo chemise joie na cravate joie hein merci beaucoup la ataka ah bayera boyena na mona ti papa umela bayero
Ça va. Tu es sûr? Bon, Koussi Koussa, ça va aller. Ça va aller. D'accord. Tu prends quoi en beauté? Bière de maïs pasteurisée. Waouh. Ouais. C'est super. Tu es mignon. Merci. Moi, je prendrais bien sucré. Sucré? Oui. La beauté, non, on est sucré. Non, ma chérie. Parce que tu incarnes la Bible. Tu es parfaite. Oh, merci. Tu es frère en Christ? Non. Moi, je suis maître. Je suis dans les boîtes. Je suis chocho. Moi, ministre. Ah oui, hein? Mais pas plus D'accord. que toi. Non, militer. Bah, tu mon quoi? Non, goûter. Non, essaie seulement de goûter. Non, je pense que... Essaye. Au Kangama. Mais qu'au Kangama. Ok. Donc, au Penta. Malembe. Est-ce que... Les bière de maïs pasteurisée. Je change d'avis. D'accord, tontine. Vers mon corps. Oh, oui, ça bleu, moi, je vais le roi au comme la bleu côté. Oui, ça bleu non, salité. Non, ça va. Nande mo ça penta costaud. Okute nanga muta yeke. Eh? Okute nanga muta yeke. C'est vrai, hein? Oui. Non, costaud. Pas costaud. Regarde, mais ça. Ça fait rien. Où ça n'a pas courant inga. D'accord. Ça, c'est les courtes jambes, chargées, velues, non teintées. Merci, je pose à beau. Non, il ne faut pas me toucher, s'il te plaît. Je t'accompagne. Voilà. Copé ma tout. Ma Tara Iboso Ma Tara Azumasu Ma Tara Iboso Ma Tara Azumasu Ma Tara. Et sinon ici tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ici, on travaille dans l'agence de publicité, c'est en ville. Nous avons géré les mannequins, nous avons fait mannequins. Nous avons la publicité, il y a des produits et belés. Donc, si on a besoin de la marketing pour les produits, je suis là. Ouais, je vois. C'est intéressant. C'est rare de voir une fille qui fait beaucoup de choses à la fois. Tu touches un peu partout. En tout cas, tu m'intéresses et surtout tu m'inspires. Ouais. Tu m'inspires de faire de toi une grande dame. Bon, bref, on a un DJ, on a balancé la musique en Akati. Et ça fait pas mal de temps que je travaille ici. Mais quand je t'ai vu, en tout cas, tu es malangé Betty. Donc, je regarde ça, le roi, moi, mon bagnole, ce sera mon intéressé. Je sais pas si tu peux faire de moi fiancé, petite amie Nayo, je sais pas. Dolingo Bangani, tel que tu es là, un beau gars comme toi, moi c'était. Et en plus, vous avez travaillé, vous avez DJ na Tour Eiffel. Donc, je vais dans ma vie par rapport à la carrière nanga, la lingi garçon mokaza sérieux, photo sanaï, histoire est sérieuse. Comme tu me dis là, je sais pas. Mais donc peut-être par rapport à te voir, tu DJ, trop de filles qui t'entourent. Ah bon? Mais laisse-moi te dire ceci. Hein? Et le but est que sur Nazak DJ de France à mon boulot à Bassi. Ok? Et laisse-moi te dire, Nazak petit garçon, je suis tonton. Tu vois? Donc, moi avec toi, je veux une relation sérieuse. Tu vois? Je veux faire de toi une femme. Quand je dis une femme, c'est-à-dire je vais te proposer à être la future mère de mes enfants. Je sais pas, et ça proposition, je sais pas comment aux autres de l'ango,
Mais c'est juste. C'est juste que je veux faire aussi l'honneur de ma famille, de mes parents. Donc, tu me proposes et puis le bio que ça va parents dans la Sony. Ça, je sais. Je peur qu'on a des garçons bon. Les hommes boyaka rapide, par après, ton opé so mute mananga et zakaka juste pas blessure. Et famille nangaï, non, ça la honte pour na bango. Je ne veux pas de ça. Je veux vraiment une relation là très sérieuse. C'est ça que je veux. Par rapport aussi à ma responsabilité nanga, na rolingate que je suis mannequin et mutumokaya s'aventurier na vie nanga et puis il me laisse. Donc tu vois un peu là où je suis. Tu vois quand tu regardes tes doigts, tu vois c'est lisse, non? Tu vois quand je fais ça, ça t'est fait comment? Alors je vais te demander ceci. Je serai fidèle avec toi. Je te donne ma parole. Je ne suis pas venu dans ta vie pour s'hasarder. Je veux que tu sois ma femme. Ok? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu es rentré ici aux Maramboya Soni na Monoko. Tu rentres à l'église saoulé. Tu rentres à l'église aux Okoya na Mabele.
Tu rentres à l'église, c'est la panique à Masanga, au Melaki. Qu'est-ce qui t'a pris, Roméo? Disciple, serviteur de Dieu. Au bazar au thé à boutou pe moi. Il faut zalanda qui sont exemple pour na bazano na mokili. Roméo. Au langue Masanga. Et tu dégages n'importe quoi de ta bouche, maramouya soni, na munoko donc papa, maman, bande quoi, bas pembel bakoyo kate Roméo. Qu'est-ce qui t'a pris hier? Mon frère, le diable est mauvais. Le diable est mauvais, excuse-moi. Yo ye bien kaka lelo. Pasteur yo kaboui, ba ancien ba yo kaboui. O éviter ba koki ko communion yo. O éviter ko suspension. Yom to matara na cher awa ou matina cher a ozo Antoine banzembo nzambe ozo pesa banzembo Roméo exemple ni yozo pesa na bano yo kambara na chorale exemple ni yozo pesa na baningo to sangana na bango na intercession exemple ni yozo pesa na ba payon batondi libanda tozo te ya bango butu pe moi batika via mabeba ya na Jésus Christ exemple ni yozo pesa exemple nini nzamba yo kilomba. Si on m'a au 40 ans, vous êtes. Yahweh na yeko plaider cause nanga nkolo na bomoi. Zambe naza innocent. Olobaki na maloba na yo Zambe, gardez silence, je combattrai pour vous. Hey kolo na bomoi. Hey kolo na bomoi, akila sue leki. Sonye leki Zambe. Sonye leki kolo na bomoi. Kota likambu nanga. Zambe yo yebi naza innocent na sali yango te kolo na ngai. Yahweh sonye leki. Zambe sonye leki, papa sonye leki. Zambe na bomoi. Nasali yango te yo yebi. Kolo yebi motema nanga. O yebi combien j'aime ton travail et j'aime Kofi. Yahweh na bomoi. Kolo naza innocent. Zambo yebi nga malamu. Kolo yebi nga malamu. Kolo yebi nga malamu. Kolo prouve mon innocence Seigneur. Zambe na ngai. Kolo na bomoi. Kolo kotalika munangai. Défends ma cause Seigneur. Défends ma cause mon Dieu. Aye pana yo Nzambe na bomoi. Yokanga mawa kolo yo yebi Nzambe. Zambo yebi nga malamu. Kolo na kosala cet acte infâme te Seigneur. Yawe na ngai yokelanga mawa. Kolo bondeli yo kolo na bomoi. Papa Serge, tala no eta obiso to komi nango lelo. Tala eta obiso to komi nango lelo église to kenda kate ndako ba boto so pe église mte pesa biso bazong so koto boy. Yebsanga vérité na mwasi na yo amusala Nzambe. 1 plus 1 égale 1. Muto ko ko bomba o bien pas bombi vérité na yo tina suka liwano saka nga mwasi na yo. Mais papa pourquoi zo me sanga vérité tozo kufa yo moko na likam na mutema. Ben incriminer nga peso sous dakati. Maman. Naza innocent. Mouba na ngai. So yuza innocent. Nga na mwasi na yo. Na mkuwa mikuwa na yo pona na vito za na yo. Pourquoi bombe nga likam noko? Papa koko bomba ngai pe. Nayebi oza une femme vertueuse. Nayebi tu crains l'Éternel. Crois-moi, mon bali na yo. Nakoyi kosala cet acte infâme te. Likamu nazo yebisa yo. Eza bosolo. Ke naza innocent. Bino papa Kofi bo swana kala likambo na tuna bo swana ya nini et puis bo welela ni yo na so na bandi ando liboso ne bandili. Yum to te ya Kofi. Yum to mema Kofi dans le Seigneur. Yum to laksa Kofi makambo Nzambi. Mais munda mtu aza ndenge mbela Nzambe na yo Nzambe lelo atomboli ya komisi mtu munene na liloba na ye. Papa Kofi azate. Bo soignela ka nini yo na papa Kofi. Na tuna ko mettre falikambo bo soignela pe bo welela ni yo na papa Kofi.
bitcha betonga belé zokoya pasteur boyoka na raté ba pasteur boza mbilo au moins c'est bo la ka o biso ba si toi ba innocente to yeba ke lo bo la ka té chérie bo la nini ngai chérie no mte papa bo la nini yo na papa Kofi ezaki une discussion privée et personnelle qui ne concernait que ngai na pasteur Kofi. Papa Serge webiki avant yo okuya likambo famille ya to muto ntela yawa ba tout nango ko ipona nini tam sous crise attention pesa nga réponse na ko bisa batona parce que zamo sala nzambe mais otonda na makambo na motema na yo et puis mi bengi homme de Dieu musala nzambe oko partager likambo monte soit ka na motema na mi le batabo soit disant ta femme oko partager te pona moni utilité na pembe no ezate na soit disant sur zaki moi si na yo linga la bolingwa solo na banda ko tuno depuis longtemps likambo wala pa Kofi olobaka te liwa papa Kofi ba incriminer ba koto na kata liwa na ye ke yum to laisse papa Kofi poison olobaka te mais na kucho mabolongo attendre nzamba ngo penza boya ni ko okela pona nga aboya ni ko okela yo partager on a moi si na yo le fort et vous faites la votre maman yo gardez terre vraiment yo mindele ba ku fele ko ba disimo baptiste ndele mususu ba lebele mo on dirait que tu as la chance na awa yo la chance ni itendo baby yanti non mon ni na boye faut pino ko bolo ba no ka ponga na ticket de place parce que tonga na zaki awa même ya ni ngana nini on dit qu'elle se place dans Nini Yaya. Comment non tout est venu là mieux la vie. On expliquer ma vie. Mais c'est quoi cette expliquer ma vie? Ouais. Yo dans les bons ma chérie. Dans les zaki ya. Dans les choses que dans les petits sondés. Bino boya boya ba ndumba sandal biso kana ba ndumba ya talon. Ba ndumba sandal ya papa. Les sociétés nota mama kolongo. Ah non, petit dans ma foyer ba. Et là il va noter la faire oui. Quand ça va bien ma mère. Est-ce qu'on y a beau? N'est-ce pas numéro 1? Moi maman gina sana aibinga bia o petit na do moni tito sa fondation oyo ya biso bia bilote eza biso na ba master nga ba bibishi tu seku ya lido makanda mais moti guys enda kunanga mama biso tanga ngote bana kuna 1900 Jésus et bana 1900 Jésus kati esuka nde pana nga mama to aka système awenge o amoni makasa sali kumela mama mama gi Maman, 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 mon chéri, je suis là, ta fille chérie. Suis-moi. Maman et moi. Maman, petit naïo. Petit naïo. Maman, maman, voyez la maman. Nongola mona mutu. Mona eza Jacques Osbo. Eza mama di suku. Mona boya be mama te. Yaya. Oso pala mwenzayo. Maman lela. Lela kasi. Maman non lela, maman petit non. Il passe à maman. Maman n'a moko. Ouais, non, ça ne pas varier. Maman tika tela. Maman ni quoi fa fodi j'avais dit ça vie na biso et maman. Franchement non, il maman fa fodi ça la ma bé. Na vie terre na que découvrir maman fa fodi ça la mais maman na comprendre que papa n'a pas raison. Maman a raison. Ozwini ni kuna banda ukenda. Mama elo côté maman na kenda na ba traître bana basa na kenda bango Rachou Pandaski Rosette Pams mama ba côté linga diabo partout ba bureau na nganya so yebi menga ko mango travailler na téléphone ville makolo passe mama na koma ba bureau na tout na téléphone bana na ba yibanga chombo mama ba yibanga ba bureau nyonso mère ba betanga ba diabo ba bureau nyonso ba kenda mère petit no oyo ba pena kena général major so côté na kata ville bo tous les jours ba télé maman mais ça suffit n'est qu'à présenter mes excuses dans ma combo les cas à fois passé na comportement et méganda d'insé mobile non na douche dali côté na zaki selenga passe ma casse dali ngano to yebani lelo te oza camarade na ngai donc comment est ndeko na mon ambi de longue dot excusez-moi vraiment même maman milo passe pelé na ngoté donc na comportement ya mégane déjà tu sais les lopins on demandait baba
Deux fois pauvreté, ça a vraiment un péché. Bon, nyonso, il y a faute qu'il y a pauvreté. Bon, bah, et que papa le kiné a zo aidé biso na moi matembele, a zo aidé biso na moi mbisi ndako to futate. Liza so na biso ndenga na côté la lopango, nde makolo na nga jour liboso etaka na lopango eza lizo nzima to mona ande kono banana kangama na robe moko. Vraiment. Liza ko ezaki ofuta ndako to loba ku foto longo ndako leki mukie biloko leki belé liza na nga. Tout côté bien, j'étais heureuse. On était bien ici avec mon mari. Mon bananga tanga. Biso to côté na lopango mutu nyonso tala biloko nde kota na ndako. To pesa papa mbatasi ya la mbongo garanti papa mbatasi ya zo banga zo lengela biso. To futa 5 mois mbala moko. Lelo megani abanga taja mobali na ngati. Ata o manke ne ngati parce que à moi singa na moi si. Mais mobali na nga. Aki okotele tina douche salama wapi. Yango na ndili kambu te. Salama wapi liza na mboka nini mwasi nini ondima. Afandi moi mukia mankele mobali respect. Kapo belkanta osalati. Pauvreté kane mutu fait comme ça biso ndeti to bloko pamba liboso Megan. Megan na ganga na okala nga etinda ganga finga mbala nga chômeur. Aebi biso kota na belkanto azara chômeur ta. Belkanto travailler. Yaka ki mutema mabe ba chef ango ya RDC ndenge koma kaka. Ba pesa bango wa congé. Bazake belé. Batinyo so bazonga belkanto azonga te. Kokota na biso après 3 mois ba licencié belkanto. Ndo mona biso to kota ba difficulté o nyonso liza. Obinga prière na ngezala. Ndeko no abala. Passion onga naoka. Que ça mobali bien après un temps mobali vie et baby et tout beaucoup m'ont souffrir. So e comme les ore ba passer à libala ndezala. Nga bota ma famille pauvreté. Ninga na yebi. Ubeti na ndiso to camarade na ngai bana tozala mike to tanga de na yebi nyonso. Lelo zo yo senga na limbisa Megan, c'est pas grave. Na ko limbisa. Mais au fandawa. Maramsusu ngana ozana tant ko expliquer au témé. De toi-même tu vas comprendre. Peut-être au bundavant ngai. Ya ni toza famille. Limbisa. Somo ngana pembe na yo. Na yo sengu pardon na komba famille. Na kombo na ngai dali. Excusez. Mais mai na mutema azaleki nao. Azaleki nanga azapeleki na parce que uza copine na ngai. Limbisa vraiment. Aiba kaka za mwasi. Wezo komela nga lelo. Lobi pe ko komela. Mais non solo la nai. Non solo la nai dali vraiment. Et c'est répéter le soutien bloc wana. Maman na moi na maman na ebi masolo. Yo yebi masolo na boite yo yebi masolo. Ongai mapeka. Yo ba ninga ba tayi no ba bimsa sengi ndele simi yo tsa na police banana ye ba mundele pa na banana ye ba mundele pa to te mi lo mamlai ya kakelo amo mwana komele Allô. Ah, oh tatubuni. Naza malam bango nyoso baza malam. Bon oza la posa taini. C'est l'idée à la banga zongi. Mi balé. Ti ba mi sato baza bango nyoso mi sato bazali ao. Ah, te tatu. Baki sa 2. Soko 2. Ah, natindeli yo bango. Tango sa. Te tatu. Wana 2000. Et tatu buni ko kapola boui. Baki c'est là oh 2000. Ça va. Ko uto te ka jama sikote. Yo kasi na. C'est la fille des chances à nous yamba bango na ba kopa makasi. Ça va. Na bien na mali kolote. Ata piete maman. Te obinga na leo moko. Kene na soti nelo ba mugasi kulu. Ça va. Oh, si wapi? Moni ko to bana kia. Maman a posé. Boko ndumi gomusa.
Et pas tantôt. Bien. On appelle ça chaussure. On appelle ça 2000. Et on commence à 2500. Lui, nous voulons mettre tout ça. Mama, c'est ma 50-50 maman. Non, il y a cassé quoi. Alors, il peut d'attailler. Alors, moi, on peut ça merdi, hein. Maman, on va coloniser. On peut ça merdi. Maman. Qu'est-ce que c'est que tu as ça confiance, on dit que ça m'a bête. Maman, ma bête, yo yebi. Maman, yo yebi ndumba. Akami bongse longi, tiens moi. Maman na ocha. Maman, on dirait na chasse na ngai. Chasse na yo. Tata benga banda kena koteka diamant na ye na nini. Tu na nani? Mama Tina, Tina ka bongo kayoka oyo ya France. Mobali mwasi ya papa teti kayoka. Abenga ngai tuninga boni mama mama gi. Ngai se mama gi to mona nakala mama gi baksa peti na abite fozongi. Yebi sa yekina yiba ka mama gi. Merde, ma peti na mana ko na shamba na chabote. Yankate. Yakende. Tunamtana biche. Lo abike merde na do wana sala. O sala ka mote mote tulo zongia. Merde, moninga ngelo anzoto esala. Sala yo moko lo bia utuli. Mama, la dongi lo ko la merde na ngaka. Yo. Bon, sœur Cynthia a voyagé à Kenda Bokoroto qui sangani loka linga banzela mai njoka te. Teka bambisi na ye. Teka bambisi na ye. Nzoka eloko te avani na ndako alembi. Sko nana mosekawa ye pa vanda kaka na nani na banana kaka ti. Ye pe banana kaka na koma ka on a sima wat. C'est grave hein? C'est grave. Est-ce que vous imaginez question la sœur a entendu une biso tout à l'heure. Quoi, il y a pasteur. Ndé baboyi batwa ko ta pasteur. Famille a pasteur bazo lingate batwa ko ta pasteur. Non mais non. Yo kamakambu ezo ba mana presse. Oui, tozo comme information na presse, na ba radio, na ba jour, surtout na ba journaux que le pasteur est tombé, le diable a eu kubeta. Qui bota na chair. Mais bon, moi je pense que ça surtout ça la évangélisation des porte à porte, ezapé ma bêté. Il fallait que tu continues au sala ngokaka. Peuple de Dieu, baninga to la musanaka, baninga balimbi, bino bozo la musabango. Eza na ma bêté, eza kana cadre évangélisation. Eza na ma bêté. Mais le problème maintenant, c'est la question dont la sœur Cynthia Otikoutuna biso. Voilà. C'est vraiment une question pertinente. Pasteur Azali Mokambi. Il y a église. C'est l'ange de la maison. Enfin, c'est l'ange de la maison. Et puis, Azali, notre frère dans la foi. Et puis, Akouei. Et voilà que vous interdisez de manière formelle. Tu sais que hier, avant-hier, moi j'étais là-bas, dans un petit garage, dans un crochet, mon frère. Et à 100 mètres, tu ne t'approches pas. Serge Nalobi, viens prendre soin de ton enfant. Blaise, Serge, Yakasoki, tu es soi-disant homme de Dieu, alors battez la réputation de Kisangani à Kinshasa, Nalembi Blaise T, mais maintenant, je peux plus. Soki oyete kopesa mbongo pona mwana, je passerai personnellement kotikela yo mwana. Comment ça? Moi si na yo ya
mwasi na yo ya koko wana akoyeba sekele na biso mibale. Hey! Serge! Putain, Serge! Tout justement, yaka. Hey! C'est joli lingo la sanga. Yo lingo la sanga nini? Serge? Problème. Eh, Serge, kota. Solo na le port beba kiozo mosa zamana savoir que ça faux pasteur. C'est une sakana nga. Zo la traîner yo. Eh, Serge. Donc yo no za bo bota mwana bébé. Ngana kokoti. C'est une machine lingo c'est sanga. Semblant. So disa bleuze na yo. Na mosa mtoto manyema. Landa bango. C'est yo no mona ko bombe la ngamba kamebelo mosa nzambete. Yo mosa nzambete. De ma cambo là papa ko fi bo sonela yango yo. Parce que papa ko fait ngaso so na nzela pour bota mono tika manyema. C'est vous ça nini oko? Vous ça nini ngo la sanga, vous ça nini yo. Comment il y a preuve non la sous l'église. Na no senga divorce. Na lettre no senga ngo divorce. Et là ni ngo la sanga so la nini. Et là ngo la sanga so pa ça je le ni o sala ngai. Moni lettre no bomba mo jalousement. Attendez ba menga son église na ko kende ko tika lettre l'église. Et puis quand lettre le coup bon la vérité dès le début que yo botama ndeko botama nyira ki numa lo sala kuna o tika mo ko sundo la blaze c'est le ni esigongo la sanga Serge pendant au moni ngotala nga soni Omona donc mais je ne sais pas ici d'accord sanga na ebite kende sani kuna. Oh mais c'est notre pasteur ndeko na ngai asa papa na mso molimo lilobo tozotea o yem tate biso angote le pasteur azana ba eta wana ya ba inconscience na kata koma nous on peut pas aller rendre visite na pasteur c'est quand même inconcevable et ça manque d'affection manque d'amour ceux biso ba chrétien tozozanga bolingo tina pona et ben torotea ba païeni tu vois l'affection et l'amour ah là là pour yozolo ba wana pour sa famille hein ngana monde bazana ba non mais comment va quoi mystifier du fait que pasteur a quoi qui na cher nous autres cause peu bien te pasteur a quoi tala bande ko belé ba membre ya soutien ba maman chorale ba maman ya to simba na biso bana nzambe bango nyonso to bazana posa okende kotala pasteur bon siko yobi ba maman ou ba soutien na l'église membre comité de soutien ba ancien ba diacre bazozo accepter. Et bon, yo kaka disciple moura pamba wa yo ebinde bazora biso l'église. Tu te permets ya okende kuna kusani. Moi les appelle t'attends non mon frère. Et ça pasteur na biso. Ah pasteur bien moi sûr. Moi on t'a teke na za disciple. Non t'a teke na za disciple pour na mona pasteur il faut brandir carte au laxi bo ngai diacre ngai il faut na mona pasteur. Babylone soupe faut timbela ngona musika. Tu vois? Au timbela na musika. Les gens mieux placés à l'église, bazan accès. Et puis toi, tu te permets un disciple, ok, non. Hein? Ils ont pas rumeur, ils ont les catés. La soupçon sont bima, on pense quand même que dans quatre églises, bah manigance, mon zali et tout. Disciple, moi je vais te conseiller de regarder les choses de loin. L'homme prudent voit le mal de loin. On soupçonne n'importe qui en ces moments. Parce que Bazan la banquette, si le diacre et les membres du comité de soutien Bazan accepté, hein, et bon biso, on risque de créer des choses, bamonio boye, et comme une disciple, on a yaki, tout ça. Mon frère, il faut éviter des problèmes. To fan dans la biso, ngaku tu n'as profiter dans une occasion yo. Tout le grand nini, tout ça a déjà projet, tout tenga. Oui. Déjà l'église c'est cher et c'est côté. Pas de bazo pour pasteur à quoi? Pasteur à côté comment? Bandimi bazate. Bon saut de leur kufi. Église et kangami pour anarchie et côté na kat église. Désordre total. Au moins la place to qui doit ter ba sœur oyo, bazong en église, toté à bango, to beng sa bango to luki ata lupango moko boye, to beng sa bango yo de joie boté ya, ngana modéré, tout ça na biso ba culte matinale parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Lelo pasteur Kanangi, Kananga. Biso déjà tu créé déjà parti na biso, tu créé déjà église na biso. Faut fungola miso. Moi je te dis parce qu'on a désordre comme une église. Donc toi tu penses que pasteur a kufa la mkate? Je n'ai pas dit ça mais il faut voir le mal de loin. Faut voyez là, on a des talents, on a des atouts. Yo zana le pakola minga na za ba talent. To exploitango.
yozote anga nazo modéré nazo yemba. Tubandi déjà idée na biso, église na biso. C'est ça. Tout ce que je t'ai dit. Eh rango yo mon frère. Et là on dit nakoma umbuna yo. Nakoma umbuna yo. Yongo ba solo makalo ba wela kuna katanga soki place ni ba uta kuna manyema ba welela. Oya okosa nga chaque jour zo wela basi. Ba pasteur ba ndumba. Bo zanga vérité minoko na bino. Tala ngai komoni lettre. Komoni lettre na ko tika ngote pe na ko bwaka ngote. Yongo des preuves na ngala okenango. Sia. So jongo la sanga ninyo. Yongo la sanga pa ninyo. Na ba pasi yo songa na mona. Ba longa so ba bwaki biswa. Ba peso vera mo sa mete likoya ki ndumba na yo. Oh, t'es Serge, pas. On m'a dit lettre. Non, tu as Facebook. Donc, on m'a dit que bon, moi, c'est la confiti, on dit tête, quand la souki, ça est penza. Par définition, na cheveux, quand on a les poissons pour la tique à la mouton à maniema. Y'a mouton à maniema, on va laisser venir. On m'a dit blessé, soi-disant, awate. Awate. Le quoi n'a yéba été depuis un bon temps, tine na komi boy. Alors, Rachou, on va faire un bébé. D'accord, on va faire un système, maman. Oh, partage tes maman. Faut te faire un bon abat, non? Tout ça, on lui bande 50-50, ça n'a qu'à bon. C'est merde qui est. Non, on comprend les binotés 50-50. Maman, yo bosande to sala. On est pas embrouillé ba tout ko. Enfant prodigue. Kasi ko zongi vraiment. Olingo banda lisusu maman. Na ko zonga, na ko komela batungu mamela mobondo. Pesa mbonga batutika ba je pardon. To cité. Pesa para mère to ke nango. Yo ti palette. Ba kina shido. Bonenga ti boye ko maman. Pesa to kini enga na maman sa. Ndeko oloba mingi bongo kanti mto yeboloba. Maman po le olobi mingi mais olobi eloko te. Vous en expliquer bino mi balé. Désolé. Vous en expliquer bino mi balé nde boza wana. Monde boza bino mi balé. Donc on a côté na chambre mta côté nanga azaiki na côté. Na oloba. Yo, vandanye. Vandanye te. Ngako ko bandisa ngani. Na oloba. Na zoko loba. Na bita na côté na chambre. Na kote ngamoko na miniti onde na zabo no yoka nzoto mabibi na yoka ngamoko ni yo ni ye ni maman na bino wana. Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire que ba droit au bino bo senga bisote ya ba droit maman na copiate parce que bananye te ko bantanganye yo o moni no zana za no expliquer OK mondo zana na ko zombi na buki wa mkie tai na ngai bananye na piate po za nzoto na nga opesa ko yebisi okopesa opesa yango na benga na général major quand on dit kuna na pieba oyo ko potipeli ko da opesa ebisi bino mi bale boke ko ebisa magi a pistonner yo bo ebisa magi bata lo ko ye mutu akendaki na chambre le roi a yé en piaté pour la pesa à la musique germaine dans la samba belé pour la pesa comme yo ali on ni nango tako atema na wana yo na beta pas to beta ngate mukie na nga ya bien yo munene no saka bola le bembe okena te o me bana position nyonso tika no me tika ngai tika ko ka bola ngate kende na chako bitaka fatu c'est bon ton dimi et tout la kende et tout la fait commission. Yo dois nous pas moins cher. Tout là. Oye awa mama pese ombongo poza kino loko te. Ngulu ano le ko. Tala ye. Ofinga nga mukie. Mukie na nga ya bien. Sika na expliquer. Na tai na nga o mema ngo sana nga mouvement nyonso. Okobeta nga kata guruma ara rigoshi. Me ayo okufa ne bebe. Okunda ba. Obala mu. Sika na beta e. Sika na beta e. Nga beta e. Les achats les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Mais là, qui c'est que Ayouma n'a pas la vie. Banumba papa, banumba mon pono. Bon le côté. La ligne ça, nous oh qui manine l'autre, maman est
Pende. Oui. Maman, tu signes l'eau, tu peux pas signe. On sentait une dégaine vraiment. Donc on a eu confiance na yo, on peut s'y souffrir. Asali nini? Yo bossa makambo na ye. Makambo 50-50. Faut maman na beta ngai. Ah, so ba bazalete na Wapi aye? Aye wapi? Aoya wapi? Attendez le côté. Abio tokite ozo mosolo te. Mwana ofato asakani nanga. Alingi na kide tokisa yo sika akekuna. Attendez ngambo kona ngate. Fata nyati mokonga koba. Mama nanga ifatu we. Mama yango. Mama eza 1500. Ba 50 yanga na ye na 1000 ba secret na. Tenga da 1750 mais. Fatu abi oelote. Merdi. Fata lo binini? alobi ezeli lokote ngai naze lokote en plus ntango oloba bongo azoganga na kombono boyebisa mama ji nazosignale ye yo kosoko meka oloba na ngai nakobeto na kosambuso otabetanga mpo ya monene mama patanyati mokongo akoba banda lelo naisa bino bokendo panzelanga sango partout na ba client na bino nyos esika nyos alekaka bo panza sango na mindele na batu mwindu esika nyos natinda ka bino patu azana sida oyoki oyoki nadi tana lega tokisi bino tadi ngai nde naza eloko te fata ça va na kolakisiki naza eloko bakokosakana na ye te vile na yo mobimba en plus enda be obeta ngai makasi te ngandi no bete siko na banzela na ye no lakiseke nga kota partout ya luka toucher kwa na maman no lakisa fatu batuna na sa bangwana no diminuer pe na lo lekane ka place a fuitela Maman, rassurez-vous que tout va bien parce que notre poste de la communauté aux États-Unis, Mimi Maïsi, na maman diaconesse Globis Kabeya, baza déjà prête, il y a pour ça la descente na Inde, pour baser la papa. Communauté, il y a église na NDP, c'est basé hôpital. Basé déjà hôtel au comme là à disposition nyonso. Donc oui maman. Tout ce que tu dis c'est pas mal. Est-ce que préoccupation dans l'église à wana Kinshasa? Parce que Eric se prévient que nenae pour bien kotika la deuxième la mobile fois sumara comme ma papa ko kitisa e. Parce que l'église kotika la ndenge ni. Maman, faites-moi confiance. Hôpital Oyo du contact na Inde. Yo okozalaka wana po isengeli azala accompagner. Bango ba kosala nyonso, azalo kwa biso awate. Pona église comme tout ça te ba disposition nyonso déjà prise. Faut que nous bokendeka na sœur Sandra pour évangéliste Eric. Il faut y aller à la kokamba église. Moni esika bokozala bokosenga mbongo bien que bandimi akuna bako bazaja mobiliser mais biso pe sengeli lisunge uta awa po ezali pamboli pour la biso nyonso to contribuer na santé ya papa na biso. Voyez maman. C'est ça. Moko oya famille fazala pona likamba mbongo église ngo pe etambola su malamu te bandimi bazoya penza sunde bazako ya te mbongo ezokota te komi komisa te ezali po na sango ya ancien ngoi ndenge etambolaki ndenge sango epanzani ke ye moto atielaki papa poison barimer wana esa elembisi bato mais ngai oui sœur Sandra mais papa ancien, nous non comprendre te likambo ya papa Serge. Muto na mabe wana envers papa et uteli wapi.
Et bandeli wapi, qu'est-ce qui a fait que akomati na point wana ya koluka liwa ya papa a empoisonné ye, hein? Donc moi je t'ai toujours dit ça. Alors il faut mon makambo comme le papa pour yopé comme il battait. Toujours avec des copines, tala. Aujourd'hui monde des Arobeba. Tu vois Oyo à Sengoya sali na vie à papa na biso. Pour te montrer que ami azate. Pour te dire que Moututo ça prête au sala Moututo mabé. Non, ancien. J'ai compris, n'a aucune de vos maman. Maman, je te rassure, Nassien, tu sois qui va stratégie tout. D'ici là, tu vas monter convention, tu vas organiser à 4 jours. Non, évangéliste, oui, avant cette convention-là, il faut que l'ancien Ngoï soit poursuivi. Et c'est toi qui... J'ai déjà pris contact. Aussi de l'obaki, action sur parti n'a été à l'église ancienne. Nasi na lobela qui est à l'hôpital. Tozela qui ose qui un peu empêchement y a quitté Nganeri to lobela yé. Donc c'est abosa na église. Nyonso Kofi a sala pour na Serge. Mais y était rose à la base de loi Kofi. Mais votre décision, c'était l'ordre. Vous voyez, Evanjo, on a il y a ancien Ngoï. Mais parfois vous me taxez d'un jaloux. Papa. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Façon, papa, que de la ancien Ngoï, Jésus n'a jamais se répété. Papa fait l'embrasser tout le monde, embrasser tout le monde. Et puis il y a qu'à ramasser. Donc, maman, vous voyagez avec Kimia, c'est Sandra. Sois forte pour soutenir maman. Moi j'ai confiance au Dieu de Papa Kofi. Il est très puissant. Papa Kofi Arozoma Awa Nanzoto Kolomono. Vous savez, tant où Oyo, pasteur Azokena, Nana, ancien Ngoï, Nakisanga, Nasenga, ancien Ngoï, mon frère, Adam Baloyo. Nazala, parmi la délégation pasteur. Loko la yeba qui a le sa micro aboma pasteur Aboya. Mon âme a pleuré. Moi je croyais que mon âme pleurait à cause du voyage. Oh, elle pleurait parce que mon esprit sentait que n'est pas pasteur Azokene interrogé. Et puis il faut prévenir les deux bateaux dans la permanence. Il faut prévenir Bango que Ancien Ngoï Serge à mes côtés sur ma connaissance. Parce que c'est eux, n'est pas qu'on ça la neti, parce que le dé là aussi, non c'est pas la bamote. Évangile, maman, en tout cas voyager en paix. Bisous garçon toujours rejoindre Bino, parce que beaucoup qui aéroport Bino mon côté photo toi accompagner Bino. N'est-ce pas Évangile? Oui, mais bien sûr. Faites-moi confiance. Vous travaillez peu durement pour remonter l'église au niveau où ils allaient là qui. Pour économiser peu. Nous sommes bien ma photo moi renfort et sans faute. Assez de touche à mon père, touche à mon père. Bon. Je crois que nous sommes toujours dans la picture. Moi je fais tout ça. Toujours l'andabino à l'internet tout ça notre injonction. Non, on ne traîne pas. Petite sœur, courage. Voilà. Papa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, il y a des nouvelles instructions à l'église. Enfin, de décrisper un peu la situation qui se passe actuellement. Vous savez que l'état du pasteur n'est pas bon. Oui. Okay. Donc, Ngoï, c'est lui que vous appelez ancien. L'ancien Ngoï. Qu'il ne mette plus jamais ses pattes ici, dans cette église. Tâchez de ne jamais l'oublier.
est-ce que vous me comprenez? Oui, d'accord, papa. D'accord. Ce qui est arrivé que aïe par hasard loba na ye. D'ailleurs, évangéliste, yomoko loba parce que bon. Non, c'est par hasard exact. Aya par hasard. Mais je na bengani bato mi balé. Oh yebisi on ba okite. Bango mi balé de deux ici. Non yebisa bino. Na mona asien ngoy awa. Dit de voleurs, de voyous, de bandits. Ton lokoti bino boye pe gande ngoya ki. Calmez-vous. Non, Assien, laisse-moi parler, parce que vous touchez à mon père. Calmez-vous. Assien, quand il sur le poison, les deux figures inconnues. Tu as vu, tu as ramassé bino. Bon, fan en permanence, na bilamba, na bilamba, papa, mana. Tala, si vous, na moningoy, na ngena benga, na sa pesé encore pour Assien. Vous avez vu, mais bon, qui banda de voleurs de bon à rien. Tolo kotaka bino boy, après bon trahir biso. Ba poisonner papa nanga. Na mon anga. Et bino lobby vos en intention là. Des voleurs. Des salauds. Elle doit prendre son avion. Vous angi la sans abri mon boy papa. To ramasser bino l'église to comme ça bino batu. Et puis vous tourner derrière et on a biso pour trahir biso. Ça va. Na yoka kaka. Ça va. Des sales garçons. Et puis dans bon bébé ça n'a pas fait église. Des sales garçons, des pauvres. Elle continue à balayer. Chef. Va ramasser mon bouillon, papa. Dans mon aïe, dans mon aïe. Vous sautez moi déjà. Vous avez rebloqué. Nous avons une photo qui sont là. Photo qui sont là, photo. Tu réviser moteur. Vous connaissez WhatsApp à qui déjà? Il y a un récupérant quand? Vendredi. Jos, parce que il y a un PC vendredi. Vendredi. Mais il y a un que tu as un blog, je photo ça. Et c'est souvent moins sérieux. Voici que tu aussi réviser moteur au jeudi soir. Jeudi, les caméras sont qui sont total ba soupape ce que j'ai bloqué to bon si total ba segment kamonio sera OK, ça na ta technique kasi. Disciple. Mon disciple. Dis-moi un peu. Nathan Oyo. Ancien Serge n'existe. Ah, ancien Serge, est-ce que ça a prévenu que bah PC décret mon ultimatum qui à côté en église? Non mais franchement. Est-ce que toi tu crois vraiment que tu crois en tout ça? Hier j'étais là stupéfait. Non t'as là évangéliste Eric très nerveux. Non t'as là diacre ancien Richard très nerveux. Est-ce que tu penses vraiment que ancien Serge a quoi qu'on empoisonné pasteur? Bon, ils ont la probabilité, hein. Ils ont la probabilité. Les mirons des oreilles. Mais enfin, tout ça, ils ont ancien Serge. Ah. En tout cas, Roméo, je ne te trompe pas. À mon intérieur, ne crois pas. Qu'est-ce qu'il te dit ça? Tonton, est-ce que tu as déjà suivi ma prédication en Saint-Serge? Il nous prêche sur l'amour du prochain. Mais oui, mais le cœur de l'homme est mauvais. Je sais que le cœur de l'homme est mauvais. Entre parenthèses, ancien Serge, pasteur Kofi, les amis de très longtemps, cher ami. Donc tu veux me dire que l'obinga n'a bon pour l'amour? Non, jamais. Ah, jamais, Banandé. Tu y as pour l'amour. Attends, mon colomon côté. Tonton. C'est ce que je dis. Je refais. Moi, le bien bon solo là, parce que Nayoki qu'il faut transférer pasteur à Kende. Oui, oh, c'est sérieux. C'est urgent alors. Oh, c'est urgent. C'est urgent. Faut pas transférer pasteur. À Kende End. C'est urgent. C'est urgent. Et il est temps, hein, mon frère. Tu sais, mon bilinga na kati ensemble. Je me dis Tokosuka wapi. Hier, Eric, l'évangéliste Eric était nerveux. Non, tu vois, l'évangéliste Eric a dépassé ma borne. Mon frère, on nous traite comme des chiens. Hein?
donc vous avez encore un torchon donc n'habité donc sans valeur. Il nous crée des seuils, ah Seigneur. J'étais à 2 pères aussi, mais non, non, tu peux pas faire ça. Non, je me laisse un esprit. Quand des amours pas, il était nerveux, ça c'est sûr, il était nerveux. Même s'il était nerveux, mon frère, jamais il peut nous traiter comme des cochons. Jamais il peut nous traiter comme des cochons, tous ça humain, tous ça tout, et puis tu as droit à respect. Au moins, il m'a dit qu'il faut créer un mouvement syndical. Donc, permanence. Donc, tout là, c'est ma façon mon robot. Quand je te dis que tu crées un mouvement syndical dans cette église, pour te revendiquer les droits, les valeurs, tu dois respect. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Tu crées un mouvement syndical, voilà, ça va traîner. Tout ça dans l'église, la bisso. Tout ça, l'église, la bisso, mon frère. N'est-ce pas que tu as les dons de Dieu? N'est-ce pas que moi, j'ai les dons de Dieu? Il y a des jeunes qui ont créé des églises, Nicolo, ils ont différences ces années. Tu créé l'église, tu as une valeur, jamais tu confonds la place, mon robot. Vous avez beaucoup, mon frère. Beaucoup. On doit en profiter. Mbili, continue l'église, pasteur empoisonné, manine, continue à coma, bazo humilié, bisso. Et puis tout ça, ça ne te dit rien, mon frère. Il y a un laitier évangéliste Eric Noroté à Moussika. Au laitier Moussika, les lotis lobby. Nous avons une influence, papa, sœur. Parce que tu as une influence, papa, ceux qui sont l'église, je te dis, Batubarouya. Thérésia. Non, il y a un Serge, le bac à l'eau. Ah, où dois-je me coucher là, le finir papier de ma touille. Nalingi menana ebsayo toute la vérité sur cette lettre. À propos de la lettre Oyo, naza innocent. Nayebi ni mwana Oyo. Nayebi ni mimi soki mutoto izolekela ngai. Mais une chose certes vraie est que Ngana Kofi toswanaki à propos ya toswanaki kutute na gronda qui est à propos ya Maggie. Maggie Aza, une vieille histoire. Elle est à 20 ans. Azalaka. Très bien. Azalaka C'est na. que Blaise à cause d'attendre 22 ans. Son Maggie vous dit histoire à 20 ans. C'est que Blaise à cause d'attendre 22 ans. Ok. Vous en avez la vérité. Qu'est-ce que tu as là? Laisse-moi terminer toute la vérité. Loba, papa, loba. Voilà. Nga nakutanaka na Kofi. Le quoi azaka ndeko nanga. Namonaki la façon dont bazo tambola na Maggie ezaki malamu te. Nde nateyaka Kofi sango malamu. Kofi abongolaka mutema. Lokola Kofi abongolaka mutema et atikaki Maggie. Tant toke kisangani na voyage tokendaki na kisangani wana, Maggie a invitaki Kofi ayamba ye na ndaku alambela ye lituma na samaki. Nde Kofi akendaki. Basukaki wana te. Bakomaki tina mbetu. L'oiseau de même plumage. Le matin, je me suis retrouvé seul na flat et sikatoza kolala. C'est alors que nakitaki kuna et j'ai grondé Kofi na lolenge wana. Moi je pense na lettre Oyo
na lettre oyo cette femme est derrière. Yakana. Oh, ni on est malade. Kota malili kota. Na bien na chérie. Est-ce que vous comprenez makambo ça? Nini? Kuko na mula na banana mikie mama. Ngo sene ucho peka balo. Yaka. Ah, tama tele manangu. Ubelaka. Après tango kokweya wana. Mbongo ya mama ya pasi. Nika naona susa mama te. Mbone ya pasa kosatele umututu aleke na bakisi. Obanda ko lelisa ndingo zo lelisa kae wana. Megan, zala mukulu te. C'est pas normal na âge na yo. En tout cas, c'est normal que tu parce que je veux constater. Je veux constater. Boniko papa. Ce que Kofi a là qui na Maggie. Ce qui a là qui na mutoto manyema, ce qui mimi so mutoto manyema wana. Je l'ai que nous avons une mission, une évangélisation, une côté. Je le jure devant mon Dieu que Natika n'a jamais causé le loquabou. Je te suis resté fidèle pendant ce séjour nion son azalaka à l'étranger ou na intérieur yambo cannabis. Natika la causé le nom mabete. Et c'est cette vérité-là que nous avons eu. Mobile ngai. Omoni ngana si ambulo ezobeta lelo. Po ezobeta nzamba beti mbulo ezaka lipamboli. Loko na sina tuna loko ni yona kofi bo wela depuis kalo bombela nga vérité wana. Ato bimisako lelo pona kangi lettre mutoto manyema po kimelo kosa. Bo lo ba vérité la kofi loko bo welela. Soki yo bimaka na magi wana yango kofi bimaka na magi wana biomba bokeno saki ndumba la mission nzamba tinde bino boke koteya bokeno so base ndumba bolena bango luka magi na yo tope mimi na yo ko bandela ngai lisusu te dera bakselo ko na bosa famille a kofi et bien même bino na justice ba ke ba tchona prison makala na puye bango po bino mi balé le so de même plumage ba ndumba basana nzamba lokuta. Ok, ngai te ko te ko tota idée te ke na ba ke mai na ngaza innocent, na ba ke mai na ngaza ba ebili kambote, ba zwa ke ba kosa ki a gronde ki kofi ceci c'est là. Kozi aku tu parle na ngate makaba buzo ba ke ndumba na kofi. Kozi na ngote. To le susu liboso na yo o kamba biso lo lengi o kamba ki Israela. Na likonzi na moto pe na lipata na kemba. Ona kaki ba ye kolyo kotika bango moko te ya. Okozala na bango kino suka ya ekeke. Nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te mpo nalonga wana se esengeli yozala na nga olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke tela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki